eloko nini ebomi edingwe ezali ba mystique na ye ou bien main noire moko boye ezalaki derrière ye nde esali ete kondo edingwe azali sauté asalaki eloko moko ezalaki interdit ya sali yango ba force ezalaki ko protéger ye ezalaki pour ye ekimi akomi faible bona musuni. Donc eloko ebomi se dingwe bato wana malamu eza biloko mibali peut-être ba être na ye oyo wana milimo wana ezalaki lisusu vraiment permanente po esungaka ye parce que soko tala ndingo kombe kobela papa bato baza ba disciple na ye tant bamonaki ke basali eboye simbite basali eboye simbite basali eboye simbite donc loba ke ba esprit o bazalaki na ye bazali komona tete soka kei bamona déjà que soka kei danger zali OK bazali ko empêcher pour être akende te OK et puis balobi ke si mais akosala ngo 3 fois et simba kite ye moko ya edi aboya ki akende sikoyo entourage na ye OK sûrement bazali ba disciple na ye basalaki nini po babundele bitumba parce que danger zaki jali boso na ye beso zo mona ke soko bake kuna akosonga te makambo ya molimo ezalaka eza vaste OK eza vaste surtout bato basala ba makambo ya molimo ya haut niveau ba memango na niveau moko ya likolo oyo zo sala makambo eza ko impressionner bato bazo banga yo bazo kamwa yo bato basalaka lolenga fina bongo salaka un peu différent na bato normal boy omoni même na bonzambe mutsoki andimeli nkolo andimeli Yesu Masia mutu soki azotambola conformément na maloba ya Nzambe OK omona mutu ana spirituellement pasalaka très fort na songi côté ya ka ya voisin est-ce que on de dingwe azalaki OK et dingwe azalaki na ba mystique oyo n'importe qui azalaki nango OK makambo oyo dinga osa na ring na kaso za même kinois oui n'importe qui te oza kacher azeko salango omona azo menacer dingwe na ring na makasa nzoto mais ça dingwe akoti si ba mystique na ye ba zombie kacher wa komi paralysé OK yemo kazo bango azo bokenga na zali pena adept ya diabulu OK alors batokole be dingwe na ndenge ya molimo na ndenge na bango akokengi pe ko sala ka n'importe quoi te OK bazaka pe be interdit na bango OK et pas ya satana soki mutavoni ko sala misala ya ba gris gris il faut ale kisamakila batu OK ali anzoto abatu OK pendi be na satana OK wana ngana na bongo ni motema te nazaki na mukili parce que ngape nazaki kolanda kacher moko boye ozolanda na sima oui parce que na ba mystique tozaki nango biso pe tozali ko contribuer moi mke na ba force na ye OK na kufite azala bomoi alors biso ne peut pas le droit de kacher te na ba force du mal on nazaki nango na pona ki kachero na bana ko soutenir OK na kata ba kachero ba ye bana ki ne poko wana tozala ki batoyo soki kachero na zobunda okomona biso tozana se OK OK omona batu wana oui bazalaka bazalaka donc biso toki na staff wana OK donc lokola ngana zalaki na plus de 250 esprits
250 esprits. Oui. Oza pena na domaine ya spiritualité makasi. Tant bazo kunda 24 tables na chaque commune. Ezaki ba puissance nini oyo bandai ko sala wana. Bakundaki bataba mbate bakundaki mitu. OK. Oh, pourquoi bakundaki mitu? Pourquoi mitu? Parce que force dingo ezaki mutu. Et donc ezaki soit betu mutu kao. OK. Au perdre connaissance. Nakasi bako telemelanga te. Alors, lokola force na ye bondo kideminge vandaki na mutu ya komoni bakundaki mutu ya bataba 24. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango, ngeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Voilà, eto pesi bino mbote mingi ba ndeko nyonso oyo bozwi lisusu opportunité ya kolanda biso na Ciel Ouvert TV, Ciel Ouvert TV. Tolobaka na bino ke Ciel Ouvert TV eza chaîne na ngai, ezali chaîne ya yo, ezali chaîne ya biso nyonso ba imboka pe bato o nyonso bana na 4 coins ya monde entier. Ciel Ouvert TV en tout cas bomoni ndenge ezo ya ko talisa bino ba news o ba benyango ba novidade na portugais, ba information tozo ke ndeko na source pe tozo ya ko talisa bino lelo to memeli bino source nini yango avec beaucoup de respect to pesa kabino papa maman jeune sœur jeune frère Zwaki tifanda wana parce que lelo ezali source au pesi mbwambo aboyi landa émission oyo na bokebi nyonso pe nzambe akopambola yo lelo tozolobela eloko nini esali ke edingwe akufa eske ezali bakisi na ye ezali moto aza sima ya liwa ya edingwe pendant tout au long ya émission oyo tokoyeba ba vérité vraiment claire yango na émission lelo na micro boyebi ya bino pasteur Flamme d'Angola na caméra na moni équipe ezali vraiment au grand complet na moni Caleb Makela na moni Exaucé Makela na moni na réalisation l'homme valable évangéliste Cédric Makela pe na moni Josué Liwanda Brown bango vraiment lelo ba fandi na réalisation Nayambi kaka patriarche Vincent Makela parce que qui demande il y a bandeko nyonso ba amoureux pe ba amoureuse ya Ciel Ouvert TV bolobaki nazongi sa biso patriarche Vincent Makela parce que na émission oyo ya avant-hier auto salaki vraiment ezalaki scandale na makambo oyo ya lobaki et bouleversaki moi batu nde bosinga ki demande nazongi sa awa bolanda biso vraiment avec beaucoup d'attention pe okozwa connaissance. Bonjour patriarche Vincent Makela. Bonjour pasteur Flamme d'Angola nzamba pambola yo pona pesinga so invitation na ya biso msaso ko clearcir batu nzamba pambola yo bonana na yo bonana na ba bandeko bazakuna na ba technique l'homme valable mwana tuka nzambe petit frère Jésus-Christ cerveau électronique bonana ye bonana na Luanda Brown cameraman espace bonana pa ya mwana ngai comme kwa muninga na ngata ngonyo surtout Caleb Makela nzamba pambola ye bonane pa Exaucé Makela nzamba pambola ye et surtout ba bonane munene et pas ya mon œuvre d'art ma très chère femme chérie nangai est-ce que motu nangela laka bonana na ye nzamba pambola ye je crois qu'il y a bato bakolanda biso to ça ba bon moment et puis na zangité ko pesa bonane na ba banso yo bazon da biso merci mille parce que émission les cas qui vraiment passer Flamme bazo ba consommer ango et puis bazo consommer ango ba j'aime les belé ba commentaire les belé je crois que makambo ba tuni ngana tsaka munoko nanga na poste OK na répondre pe na lobaka makambo eza solo et surtout na connaissance ngana yebi on a yebité na kolobate
on a yebi yango ne lo ba passer flamme. Merci. Ok, merci. Ngape bonne année na ngai na Mama Kapi Kapinga. Bonne année na ngai na Lisa Kitata officiel, Betty Kitata et sans oublier Likom Paplamedi ba bonne année na yango na pesi pe bonne année na ngai na Benedict Tipatoka. Wana zali vraiment fanatique na ngai ba bonne année na yo na pesi ba bonne année de susu na Kenayamba pe Vélo Club de Kinshasa wana nazomona coach bo partager toujours émission oyo pe boko mona nzambe akopambola bino Patriarche Vincent Makela vraiment to komisi nzambe na émission ya avant-hier to moni bato ba consommer yango bato ba simbi penza message oyo lobaki ke ba koma ko consommer ba émission to tindela bango parce que ma bomba mi eza na kati wana na moni otie penda commentaire na banto ba consommer émission ya avant-hier nzambe apambola bango ba kende vraiment liboso Patriarche Vincent Makela nazo banda na première question na ngai oyo oza un homme spirituel, un homme dédié charismatique, donc oza un homme dédié sans mélange. Donc il bonzambe et fanda katina yo. Patriarche Vincent Makela question na ngai ya liboso ezali boye. Edingwe. Eloko nini ebomi edingwe. Ezali ba mystique na ye ou bien main noire moko boye ezala ki derrière ye. Ne esali ete kondo edingwe azali sauté. À vous la question. Pasteur Flamme makambo ya molimo ezalaka eza vaste. OK. Eza vaste surtout bato basala ba makambo ya molimo ya haut niveau. Ba memango na niveau moko ya likolo oyo zo sala makambo eza ko impressionner bato. Bato azo banga yo, bato azo kamwa yo, bato basalaka lolenga fina bongo salaka un peu différent na bato normal boy. Ozomona? OK. Na ko banana makambo molimo ya nzambe. Omoni même na bonzambe. Mutsoki andimeli nkolo. Andimeli Yesu Masia. Mutsoki azotambola conformément na maloba ya nzambe. OK. Omona mutu ana spirituellement pas salaka très fort. OK. Azalaka très fort parce que na côté bunzambe eza na trois sortes ya batu ya molimo. Eza na première sorte bata molimo oyo nzambe abengi. OK. Abenga bango bakomi ko sambela a part wana elo mso ezate. OK. Eza na deuxième sorte batu oyo nzambe abengi bakomi ko sambela me bakoti na kati ya musala ya bunzambe. OK. Bato pe bazala ndenge mususu. Eza na troisième sorte batu oyo nzambe ye moko apona apointa bango. OK. Basaka basambelité mais basala pe basali. OK. OK. Nete so bato so comprendre nga. Tu comprendre yo mala. Donc bato wana nzambe apesi bango ba pouvoir moko ya ko sakana te. OK. Muninga ne mutakoza na problème. Ya ye abondeli to aseli kambusongolo mutu wana abiki. OK. Muto bakyo kangaye na prison ya molili mais mutu wana ye asali ba makambo na ye mutu wana akangolami. OK. Mutakoza na maladi. Ya ye atie maboko madekei. OK. Do bazaba n'importe qui te. OK. Bazape na lolenge na bango batambolaka. Yo mona ka mutu mususu nzamba benga ye bato balobaka na ye ayo pata basambela yango. Olekisi. Ata masanga komela te. Ata kindumbo ko sala te. Ata ba makango ko zwa te. Do baza bato moko spécial. Babenga bango ba mise à part. OK. Ozo comprendre? OK. Akyo ça n'importe quoi te. Donde bato akasande to sambela ka to ndebeli nkolo to kokana raté. Ba mission pe kokanité. Donc par rapport à la mission qu'on a zui et que quand on a ba discipline mususu oyo mutu sa sambela nzamba sana ngote. OK. Alors na songi côté ya ka ya voisin. Est-ce que on de dingwe azalaki? OK. Et dingwe azalaki na ba mystique oyo n'importe qui ta azalaki nango. OK. Alors makambo oyo dinga sa na ring. Na kaso za même quinoa. Oui. N'importe qui te oza kacher
azali kosala yango ezalaki na bakartier mosusu omona aza makasi ya kosakana te mais omona azomenase Dingwe na ring na makasi ya nzoto mais soki Dingwe akotisi bamystike na ye bazombi quartier oyo akomi paralysé ok ye moko azoboki nga nazali mpena adepte ya diabulu ok okaki ndeko moko alobaki na émission tosalaki wana bakundaki mitu ya 24 mitu na chaque commune ya Bataba ok donc contre la bonne pourquoi bakundaki ka mitu ya Bataba ok eza pe question na reposer yo na 4 émission ok donc soko tata msu 4e msu atiko sa eloko wana te ok donc Dingwe azwaki possession pe ba pouvoir ya tous les 24 communes na kati azali kosala donc akobunda na commune ya Kinshasa akobunda na commune ya Barumbu akobunda na commune ya Lingwala akobunda ba démon na ye wana bakozala permanent ok pe na ba démon milieu mabe oya ba commune wana bakobakisama na ba force de wana pour gagner combat ok pour ba pratique osala esimba ok c'est très important ok yako soko mona soka bundi na muningane mususu ye pasaka ba mystique mais Dingwe azako neutraliser ye ok parce que tamsu muningane wana zengna bakisi mais bakisi na ye wana esukaka na juridiction moko songolo soka ke na juridiction mususu ba démon na ba force na bango ekozandeke salaka te ok alors batokole be Dingwe na ndenge ya molimo na ndenge na bango akokaki pe kosalaka n'importe quoi te ok bazaka pe na interdit na bango ok soki abimi na libanda ba interdit wana siko besprit o ezaki pona kosala ba mystique na ye e bali ko travailler contre ye ok yako mona ka passer flamme mutasiki si ambongo arenya mais soka buki bikila soit azuli boma soit akufi ok mais pas ya nzambe ezalaka bongo te ok mais attention epai ya nzambe mpe ezali yo oza paster oyebike bible ezolobake moto azotambola na kilikili na bonzambe asa akufi atako aza na bomoi oyebi yango nayebi donc bible ezoloba yango omoni bonzambe na busatana etambolaka peu près de père ndenge moko okay. Parce que Satan tapa ya nzambe azala kola makako ya nzambe azokopie kaka makambo nzambe asala très bien la ndenge eloko passe flamme epai ya nkolo esengeli mutu Jésus alobi soko ole nzoto na ngai te omeli makila na ngai te obongi na bokonzi na ngai te okay. ozo comprendre il faut mutu andibela Yesu alianza nzoto ya Yesu pe amela makila ya Yesu po akoma vrai disciple à Jésus-Christ epai ya satana soki mutu akoni kosala misala ya bagri-gri il faut alekisa makila batu okay. alia nzoto ya batu okay. pe andimela satana okay. ozobotekeza oko ekokani oui etambola ndenge moko à part ça asalaka pe basacrifice okay. mais na bunzambe pe basacrifice azalaka oui ebele oyebi kofrande ezoka sacrifice oui. dim ezoka pita asacrifie eteni ya ndambo ya misala na ye oui, oui. ozomona eza peu près ndenge moko me bato basosolaka te donc eloko ebomisi edingwe bato wanaka malamu eza biloko mibale peut-être baetre na ye oyo wana milimo wana ezalaki lisusu vraiment permanente po esungaka ye parce que soko tala edingo kome kobela papaba nakosi te oui, oui. moke abeli to asalaki eloko moko ezalaki bainterdit ye asali yango baforce ezalaki koprotege ye ezalaki pour ye ekimi akomi faible boye na mosuni. Okay. Voilà. Voilà, merci patriarche Vincent Makela tozolanda avec beaucoup d'attention. Na sengi na bande konyo se bozali beau partager émission tolobaki mikolo yo opération batindeli yo émission partager ngo atana batu 20 atana batu 100 parce que tolobaki tango zo soutenir musala nzambe pe akoyeba na kopambola yo partager émission oyo bo s'abonner pe bo soutenir émission oyo na mukie oyo nzambe azopesa bino patriarche Vincent Makela
question oyo eza sous des bases oyo ezali nde mpena bafanatique donc bato mpena oyo balingaka ciel ouvert tv balobaki na pose yo question oyo balobaki mais na réalité ya makambo soki tomoni leader akufi c'est que bato bazalaka ndinga na ye baeveyaki te balobi edingwe kondo edingwe ndenge abande kokende Maroc ndenge avion ebande koboya kodémarrer ba esprit babande koboya mais ndenge nini ba o bazalaki ba élève spirituel na ye ba comprenait que loko wana te fallait ba boya bango batika ki mettre akende c'est que bango mutu babomisi ye c'est ça donc bato entourage ne bazaki veillé te OK bon n'était soka ça na azaki na ba disciple azaki na ba quartier mususu oyo azaki ko initier po nga nebi nazaki nayebi ne poko na edunga azaki na mwana moko azaki makasi asaka bango dinga zako sababe na ye Selemani moja n'était so otike ko yebai Selemani akufa kala mais ne poko Selemani akufaka ozo comprendre wana ngana na bongo ni motema te nazaki na mukili parce que ngaba nazaki ko landa quartier moko boyi ozo landa na sima oui parce que na ba mystique to zaki nango biso pe to zali ko contribuer moi mke na ba force na ye OK na kufite azala bomoi OK na ota ko na yete OK et puis bato be quartier moko comme les innové tuna bato ba webso azaki terrible quartier pas petit innové ah yo moko to bengi pas petit innové ye pe azako sala makamo ka peuple de là edingwe OK ye pe po bete zalaki problème mais bongo la motema n'était tout ce que ça la bomoi azala bomoi akoma a témoigner pe mingi mademoiselle ko sala pas innové ye pas zalaki terrible alors biso ne peut pas le droit de quartier te na ba force du mal on a zaki nango na pona ki quartier na bana ko soutenir OK na kata ba quartier ba ye bana ki ne poko wana to zalaki batoyo soki quartier wana zobunda okomona biso to sana se OK omona batu wana oui bazalaka bazalaka donc biso to na staff wana OK donc lokola ngana zalaki na plus de 250 esprits 250 esprits oui mutu moko oui o bazalaki na juridiction nanga OK o bazalaki pour nga l'époque wana OK parce que flamme nga zaki so to tambola boye on leki pembe na ngai o bakola ba patindiki yo OK ouais bon makambo c'est belé ouais ah oui au moins teke ba na pesi yaya koko ping pong bote Shakira quartier Shakira yazali grand prêtre ya ba quartier na basi deux fois te ya beta bango pena oh ya deux fois te mais makamna zo ba bimisa ba nini ba nazo bimisa ba corne beef na ba sardine na se akiti ezaki na chambre na ngai soko te meme ba Shakira basala yango ba quartier basango na ring ezala quartier moko pa ata mutu tombe atwa ba gagner ye omona bimisi ba sardine mingi ezaka ba sardine ani OK parce que ani wana zala ka sirène OK donc combo ya ani wana dans la sirène ba sirène ba c'est belé OK alors sikoyo bato baza ba disciple na ye tant ba monaki ke basali ebo yesimbi te donc lo ba ke ba esprit o bazalaki na ye bazali komona te soka kei ba mona déjà que soka kei danger zali OK bazali ko empêcher pour être akende te OK et puis balobi ke si me akosala ngo 3 fois et simbaki te ye moko ya edi aboya ki akende a perdu de connaissance a celle qu'on a peur de connaissance et aboyi akende bon sikoyo entourage na ye OK sûrement bazaki ba disciple na ye basalaki nini pour babundele bitumba parce que danger zaki jali boso na ye mais ce sont mona question ba ke soki ba ke kuna akozonga te OK parce que flamme oui tuna bana na nga molimo ba ko ebisa yo ezala bopita mususu nga na linga te bakende OK ezala mingi ka mususu ona linga te ke basimba bango parce que ezala bato mususu basala kati ya baloge OK soko ke pa na ye on a traité yo bika
okende pa na ye pas sacrifier yo. OK ofele. Oui. Donc okende ko za la sacrifier. Même bato poto bazo na ba sala akeba. T'as la plupart de la vedette na biso. Passez flamme. Oui. T'as la plupart de la vedette na biso. Bakufaka na poto. Mais patriarche, on a pesali parmi les questions on a ngana tuna. Nabi pourquoi la vedette na biso OK to comme a fou la parole. OK. To so balé likambo ya ba veille quitter pour na mettre na bango. Oui. OK. Donc baza ba disciple ya solo penate. To baza ki ba komaki na dimension ya mettre na bango te. OK. Jésus alobi na biso boye. Bino bato bondibeli ngai kati na solo. Boko basambeli ya solo pe molimo. Ceux qui besoin demeurer na parole na ngai boko zala ba vrai ba disciple na ngai. OK. Jésus alobi yango te. OK, alobi yango. Alobi ke boko ba solo ko kango labino. Solo ko kango labino. OK. Et okango le solo nini? Na bitumba satana, na ba pratique diabolique, na ba puissance diabolique, de tout ce que le diable a qui ko sala. Pour ko détruire bon na biso, biso to za délivrer na yango. Amen. A reçoit biso te. Amen. Est-ce que ça comprend? Yango Jésus le baki ke oyo nga nazo sala, bilo boko sala ngo plus que nga. OK. On comprend? OK. Et Jésus ajoute que le baki na robenga bino ba disciple te. Mais na robenga bino ba ami. Baninga. Baninga na ngai. OK. Parce que boyebi pe bo sosoli onga nazo sala pe boko sala ngo ko leka même ngai. OK. Sikoyo ba disciple dingwe o bazaki wana. Ba mone ba makambo wana. Est-ce que ba sosolaki to ba sosolaki te? C'est ça le problème. Voilà. Voilà, tolobaki bolanda émission Oyo na bokebi nyonso. Peut tolobaki ce que dans la question comment message wana ba ko répondre yo selon question Oyo tuni peut-être na spiritualité ou comprendre ka eloko mo côté comment yango patriarche azali wana akomeka ko expliquer yo pe okozwa e yano na motuna na yo. Patriarche Vincent Makela question na ngeza boye. Na lobi sikoyo 24 tabac. Ba 24 tabac oyo bakundaki oza un nombre de dieu charismatique. Oza pena na domaine ya spiritualité makasi. Tant bazo kunda 24 tabac na chaque commune. Ezaki ba puissance nini oyo bandai ko sala wana. Bon tout d'abord tabac azakanya moko diable tizara mingi. Tabac azaka lokola nyama moko ya mbindo oyo diable ali o bo bato mabe balingo sela mingi ezali basenga mingi kaka na bandako ya banganga to na ndako ya bato mabe basenga mingi taba to soso. OK. Moko soto kolobela ngo pourquoi basenga taba pe soso alors bakundaki bataba mbate bakundaki mitu. OK. Oh pourquoi bakundaki mitu? Pourquoi mitu? Parce que force dingo ezaki mutu et donc ezali so betu mutu Kao. OK. Au perdre connaissance. Nakasi bako telemela te. Alors, lokola force na ye bondo kideminge vandaki na mutu ya komo bakundaki mutu ya bataba 24. OK. Donc soka niki au coup de tête. Et ça kola bataba 24. Ne ba betu mutu. Au telematé, il faut s'annoncer. Donc c'est ba force moko diabolique et tant bazo kunda ba mitu wana aza ko activer ba force satanique ba esprit il y a tous les 24 communes ceux qui azo bunda et sanganaka pour côté la rayi. OK. Au moins qui de poko moko ndingo za ki so azo bunda sans mouchoir en c'est le côté. OK. Mais ça pense mouchoir na boyi avec un coup de tête KO so ba votre mouchoir na au moins zo lela en c'est ka mouchoir na yi. Ezeko uta à partir de la puissance diabolique, il y a 24 mutu, il y a batabawana. OK. OK. Et puis tant à l'oni bamutu wana, ezeki lokola a comment na contact na 24 communes na batu nyonso bazako pratiquer misala mabe. OK. Donc soko zala musala mabe na commune wana. Tango edingo azobunda. Tout ça ba mystique na yo anaye akosenga permission te. Déjà mutu akundaki wana ezopesa ye avant. OK. Ya ko utiliser même esprit oyo utilisaka. OK. Ba ba ke ko appuyer. OK. Voilà, nakati na clair.
Ok. Ok. Voilà, là, si bah fanatique qui a ciel ouvert TV, boyo qui n'a pas question, oyo, boyo qui n'a posé patriarche parce que dans l'émission à la fois passée, à l'objet en kaka ndengona mais lelo à côté vraiment na profondeur il y a makambo oyo démonte na bino oyo bozaki na posa na yango patriarche Vincent Makela tozo kendaka pena mokemke vers shit ya émission na biso question na nga mususu eza boye mais kako expliquer biso un homme spirituel ce qui a voyagé akena mboka ya libanda le lengeni ne ba esprit ya mboka wana basangana na ba esprit oya ye nango bakomaka na ba guerre na ba rankine ezaka comment? Oui, surtout na cas ya voisin soki ozamuta ba métissisme olingi o voyager okende quelque part il faut au compte na kati ya concentration. OK. Au sali be catation. Besprit na yo ozalaka na yango e bani ko étudier terrain yo zokende. OK. La naka malamu passer flamme. Nazo landa yo. E bani ko étudier terrain yo ozokende. Alors, pour bazala jela contact na ba esprit ya mboka yo zokende. Est-ce que ça comprend maman maman zoloba? Oui oui. Ya ko mona même matin et pas une abisso awa. Soki chef coutumier azaka na ba Congo. Alingo ngekuta na chef coutumier oyo azaka tamsu na bandundu. Bazala ba rite na bo basalaka. Po besi na bango ebalana ese accordé. OK. Soki te guerre ko wana. OK. Oyo ko kendo kontina territoire ya mutu mususu besuri na yo wana e bengani besuri yande kona oya ye. OK. Et puis au komona au tikali pamba ba pe ko salo mabe. OK. Et pas yanzambe ne ki pakate po to na nzambe moko to saka na bisuru moko ba anja nzambe nde ba kengela kabiso. Okay. Mais pas ya satana besuri bazali ya ndenge na ndenge. OK. Vous comprenez? OK. Il faut besuri na yo et se mettre d'accord na besprit. Est-ce que vous okende? OK. Po ba yamba yo na bango ba pesa bango aval yako batela yo ya on sécurité na yo pe yako sala ba makamo sala ka spirituellement. Même atana musunto mona rango ce que président alingo voyager akene na mboka moko songolo ba ko descendre ba garde corps na donc sécurité mboka wana nde kozwa le devant. OK. Et pas ya président ozomona mais sikoyo soki ba yokani tout ça banini ba ko sala sécurité moko zamboka ensemble na ba garde corps na nakana za clair hein? OK. Même la musune za ndengo wana bato ko telemelanga te ezala bongo mais soki osali yango te okemba la moko na mboka wana besuri ya mboka wana oya mabe bako chasser milimo na yo. OK. Otika la pamba pe bazana na makoki ya kosala yo mabe nyonso oyo bango balingi. Voilà. Voilà, patriarche, question oyo et matelinga itang ozoloba awawa. Nalobi bato basalaka bato ba science occulte. Bato basalaka na bakisi na ba science occulte. Soki akufi. Sikoyo eske tango akufi ba biloko yazaka nango na kati. Bakisi na yazaka nango na kati. Est-ce que esalaka nini? Yango pe ebebaka ou bien ezonga kesike uta ou bien esalamaka nini wana poto monaka bato misusu bayaka basali ba incantation bazi ba esprit na bakotsa mpona bango. OK mutu soki akufi mpona libela patriarche Vincent Makela répondre biso non na question. Te kufaka memoli mo te kufaka te. OK. Besoin de kufaka te. Yo monaka te na ba secte mususu to monaka soki mutu banga kufi ba ke ba bimisi étoile na kati na. OK. C'est bien mutu. Oui, salamaka. Ba sali ba incantation ba bimisi étoile za kati na. Donc bakotsa mutu ba esprit ba comme ça esprit wana pour comme na service ya mutu mususu. OK. Vous comprenez? OK. Ou bien soko sala ki mabe obuki bikila besore ko tika yo ezongi na babenga nini ezongi na temple. Est-ce que bakotsa ki yango to ezongi pa nganga wana to ezongi pa mutu wana oya pesa ki ba mystique wana. OK. Alors yo tikali pamba soko tikali pamba ndo mona ka mutu wana bakyo botolo ba makamsina nzoto to bakotso melimu mususu okomi liboma to po kufi. OK. Est-ce que vous comprenez? Oui oui. Donc dingwa comme il est déjà faible.
akobe déjà faible na éviter so babaki na renouveler aboyaki ou bien akomaki na faire ya faire contrat na ye pour likamni so bezaka de bandeli pe na suka muto azange bandeli pas zangi suka ezaka ka nkolo Yesu okay ezaka ka nzambe o azali alpha pe omega okay voilà mais likamni surtout ezaka de bandeli pe na suka ndakina balikambo ke ngo kam sabato toki na mission moka munene mboka na biso mazai ko lobake ngana okufa na scène webi oui na yebi kondo papa Wemba okay azo bake ngana okufa na scène ezalokolo na osala no so ko na zako ko mata on est na zone zako volatiser ngana okufa ndenge wana et puis ça la mibongo mais papa mazaki prophétité okay azaki ni pasteur ndeni ayebeke akufa ndenge wana pe salami tala même ata ba musicien nyonso avant kufa il faut ayemba nzambo moko boye et de peut-être au revoir et là on est salama ndenge wana patriarche bese ça rappelle na bangoti po mini musuka lobaka pe bayeba ke nazoko na suka ya contrat nanga contrat nga na signaki pato nga na signaki nazokoma na suka nango bomona ke misie moka yembaka bokolela ngaye webiye oui nazoyeba nzembo wana je crois que c'est Madilu système okay Madilu okay bavo mari metang nge kufa amba kinzembo ya bakundelinga maseke ya meme liboso lopango batinga moto pona balate likambo nini na ngayo nazali na mbongo te o botoko wela simba na ngwa kusakisida yo kufa mabele to baka kaso ya ngonde trahison Pepe Calais est-ce que ça comprend oui nani avakufa nani seki mission chrétien oyo Marie Misam eze so so mbako na zolela et puis asaki dernière émission na ye abina so monde mauvais sort moko zolela ngai on est bakama ba bezolela nga batomi bande émission na boise ko bandeke ni base bele na kikoloba ay ko sala testament yangwana eza mabe mingi ko signer ba pacte na misala bokeseni c'est pas bien même ata vrai pe mosali ya nzambe mingi pe bazaka soka ningi atika mukilo oyo omona abandi ko sakola yango parce que l'esprit inspirera mutu époque yo komi ndeko tambolaki pe ndeko zosuka okay c'est très important okay mais ya mabende ko sala boyokani na milimu mabe wande za mabe okay parce que bango babandonaka mutu batu mais nzambe kolo Yesu abandonaka batu te amen ok voilà et patriarche Vincent Makela oyo eza dernière question na ngai mpona to clôturer dernière question na ngai ezali boye sikoyo ba musicien to ba pasteur o bakufaka na libanda mboka bakundie na mboka wana est-ce que eza péché ou bien eza normal eza ba musicien te eza na batu normal kaka boye oza musicien te oza be pasteur te moza mutu okay kokufa kokundo na bamboka bapaya eza likama okay eza likama makasi parce que mutolo na yo ekunda makunda te ato changer nationalité il faut bazongisa na mboka na yo okay mabele ezalaka sacré mabele ba esprit to milimo oyo bakundo na mboka wana na milimo ya mboka na yo ya culture na yo ekokanité passé fla okay soki bato bakufaka bazongaka passé flamme nde tobangaka makambo ebele yo moite na bible Joseph alobaki soki nakufi awa ata bokundi ngai me bokamata mikuwa na ngai bozongisa yango na mboka na ngai yo alobaki yango pamba non alobaki yango na ntina parce que soki bakundi yo na mboka bapaya
okozala le bienvenu te. Ok. Tout d'abord na mabele na bango et puis na ba esprit contre mboka wana. Ok. Oui. Au moins de votre baka que ton âme Repose en paix. non. Et qu'on se représente à péter. Parce que ça mo paya. Ok. Ndeko za mo paya wana molimo no pe kotika la kozala mo paya pe kotika la kozala mo umbu. Ok. Parce que ce n'est pas ton pays. N'était ce comprendre. Tozo lando pe na malamu. Et ça la mutumu sala misala minene na mboka na biso awa. Metaka kufa bazui bake kunde na mboka na ye. Obike mutoko la père Bifalo. Et c'est ba kunda yawa. Asala baka minene awa. Metala bazuko sa bako kunde na Belgique. Donc kokunda mutu na ba pays étranger na mboka ba paya tout ça banini pasteur femme eza kitoko te. Eza pe lengité. Faut bazuko so na mabele ya bakoko na yo. Bazuko so na mabele oyo nzambe asibelaka yo ndai. Nzamba permettre ko botama na mabele wana. Faut bazuko so na mabele na yo. Taso passer flamme comme ici hein. Voilà, était patriarche et Kamusinga penza parce que na mona ba Nigeria ceux qui ba kufi même ba libanais ba indien c'est ba kufi au mona il faut corps na ye ezonga kana mboka na mboka kendo kunda ngokuna. Yo mo lo biango. Oui. Mais passer flamme biso ba congolais to tondi na France. To tondi na ba paya ba paya. Ba grand vedette ya mboka na biso ba star mingi bakunda boka na mboka ba paya. Ok, eza malamu te. Mais bato pe ba Hollande ba roke zo ba corps wana ba so na mboka oyo. E kozala sengo mingi. Moi je suis un homme spirituel nzo ko yebisa yo. E kozala esengo mingi. Plupart na ba star na biso ba bongo wende banane nete so dudu nga fura tuko kufa dudu atuko kufa ana batanga fura atuko kufa awa so bakundie kuna. Papa Noël nete so bakundie kuna. Eza malamu te baza ba congolais Rigo Star tala batu minene bongo ya mboka tala eza kitoko te voilà on a quelque chose là voilà patriarche basinale biso to komi na suka salaka conclusion na union soto lobby au PC numéro de téléphone pe au PC ba dédicace to clôturer avant la patriarche avec beaucoup d'attention question au peut-être na tout niangote na on a problème na ba amoureuse ya Ciel Ouvert TV na l'homme voilà problème na l'homme voilà pe on a problème na ye question ça boye na monaki bato ba réclamer bazolo ba makambo ya ba boudin ne biso to lela ko lia boudin tala ba makambo zo salama mais patriarche ba biloko zo salama o lobelango na ba aneleke mais de l'opé to monango salame à vous la parole kokunda ba mitwa taba ko sala ba sacrifice na lobana ba témoignage na ngai oui po to mona ke tolo ba makambu ya solo to sa ba bobarte o temi ka ndiko loba po impressionner bat non esa makambo to sala ngana tika kawana mais ba to sala ba makambo ti lo ba zakaka bazo ba sous-vêtement batu bazo ba sipol na ba rond-point mais ta kumunda lo ba kiangoti megana ya kunada kumuda na kondo da kumuda to kutana te poto to yoka to makamwana ti lelo zo salama surtout ba musicien na ba chanson populaire oui na ba to sala mbongo mingi ba ropo yo moni oyo ezana ba makamu ba komino moni oyo ezana ba makamu bobele c'est Jésus pour te protéger yo je dis la vérité pour na ba boudin na lobango to sala ba boudin mais ya bisuna bana machombe et comme ya bambua na ba lézard passer flamme mbongo wana ba profita opejo ba wona fixa yo ndoko so ali mbongo kwa li donc Bonjour, mais cette Michopo, voici bon la non. Voici comment
les saucissons que vous mangez, qu'on fait passer pour des saucissons de gomme. Comment on les fabrique derrière les maisons à Kingaboua. Ça, c'est un mélange de viande, chien, chat, porc, cochon, vache, des lézards mélangés, des pâtes. Merci. Par ces groupes de gens ici. Relève la tête. Par ces gens-là. Le nom? Espoir. Espoir. Vous habitez où? À Bukavu. Vous habitez au Vandarabi? La deuxième rue. Deuxième rue, Côté industriel. côté industriel, où ça? Limité. Yo. Hein? Au Vandarabi? Limité 13e rue industriel. Yo, comment on a dit? Au Vandarabi? Yo, nan? Au Vandarabi? Yo, nan? Au Vandarabi? Yo, comment on a dit? Au Vandarabi? Wapi? Mari wapi? Yo, comment on a dit? Au Vandarabi? Mari za wapi? Na Funa. Yo, au Vandarabi? Comment on a dit? Au Vandarabi? Na quartier de Marie. Mokolo société onani. Nani mokolo zabino mokolo société. Chef na deta. Chef. Yonani. Chef na zan. Yonde domestique, yonde chef abatu. Yabino usine za wapi? 13e. Na 13e rue. Industriel. Bino yabino usine za wapi? Na Funa na Marie. Na Marie na Funa. Ndipo saka biloko. So, mugenda na ngapi? Boteka ngapi? Botangu saka. Yo, boteka ngapi? Boteka ngapi? Ah, yo boteka ngapi? Que les gens ont poison. Ouais. Mais bazo mélanger misunuana, bon ça va bouder. Quel mutema mabeba congolais ba comme nango. Tokobela ba malana ya ndege na ndege te ndege nini. Liwe kwa na ndege ya ndege na ndege te ndege nini. Tozolia ba poison, biloko ba toiko lia te, bazolia yango. Et puis au moins bato ba sala biloko wana. Pas c'est flan, na zolanda yo. Natala ki batu wana, au moins batu no so ba sa ba race mabe. Na loba kyango awake bato mitema mabe baleki bato malamu ne belé. Parce que belé surtout na mboka na biso. Oui. Tant bazo sala yango, bazo batika bazo poisonner bato. Ke bato iko kufa. Mais bazo so parce que baza ba race mabe. Donc banga babaya na mukili pour la ko sala malamu te, pour la ko détruire bato. Parce que flamme. Na loba ndenge nini? To témoigner nini pote bato bayoka. Bato abongo fo bakanga bango na biteke ba condamner bango à la mort mais baza la condamner na prison tiki no ba okufa parce que bazo détruire mboka bazo détruire ba peuple bazo bebisa bato tala li wandeke comme na mboka na so passer flamme ata bato ba kufaka trop c'est trop voilà wana l'homme valable tango patriarche azoloba azo balancer les biso image ya batomboki oyo bakangaki bango na bakamba zo sala pona ko détruire peuple congolais. Patriarche Vincent Makela perception numéro de téléphone programme église ba dédicace pour notre clôturer. Numéro de 80 plus de 143 81 44 131 plus 243 81 44 131. Je suis une personne oyo bayambela ngai téléphone te na ma téléphone ngai moko bato bali ça parce que na comme na problème makasi na misu soko yebi yango te
alors tant chose obenga ngai il faut muto aider ngai pona na solana yo parce qu'en tout cas miso e déranger nga makasi alors voilà na pesi mbote mingi et pas bana nga États-Unis comme d'habitude frère Lievin moi ce n'est pas Magigi Jobo Bolibanda docteur Mosali Nzambe moi nanga Sylvie Kigalu Moyouma Gracia Patrick Kamanda l'international frère Cédric Nzamba Pambola Bango na Kitibongo na Canada papa Jean-Jacques maman Pauline frère Galilée makamneza la motema Nzamba Pambola yo na Kebongo na Europe évangéliste Edith Sungu moi nanga moi dit ça c'est combien c'est pas bien n'est pas moi c'était maman Nancy moi na Popi maman Mati papa Nissé c'est minute Madouda mobile na ye frère Yava na leke pas moi nanga c'est Yuyu nomba ne papa David Nzamba Pambola bino babona na bino moi nanga frère Flori en tout cas Nzamba Pambola yo il get Simao na Hollande ma fille chérie Nzamba Zalana yo na leke pas Saint Amouri Stéphanie Amouri na Suède bon basé belé yan ces expériences ya nangai o tobote pra maman moko papa moko Nzamba Pambolé na moi c'est maman Brigitte na l'équipe pas ya Brigitte Mpangi kuna na France et pas Sœur Barbine Mondele Nzamba Pambola yo Sœur Sunda Henriette Nzamba Pambola yo na l'équipe pas ya mwana na koko na ngai Nzambe aleka na Pambola koko na ngai ya molimo Sœur Naomi Nzamba Pambola ba c'est belé ba ça pena e belé grand prêtre Mangobo prêtre ba comédien Nzamba Pambola yo na mwasi na yo mama Fatou na l'équipe pas ya Coco Ping Pong Gabriel Yamba grand comédien Nzamba aleka na Pambola ye na pesi mbote mingi pe bonana et pas Sœur Mariam na Belgique ouais Nzamba Pambola ye Laetitia Mayala okay. Nzamba Pambola ye basé belé na Afrique du Sud na moni mwana na ngai Sœur Micheli et puis na mbana ye frère Jires Nzamba Pambola ye na pesi mbote mingi pe bonana pas mwana nga na bota mingi les diamants noirs Esther Mabeng les diamants noirs Nzamba Pambola na mobali na ye frère na biso Yves Nzamba Pambola ye pe na bay banso to na bango Sœur Anita Patricia Sœur Arlette Antoine Diabonda na Allemagne na mama Vero na Allemagne bambote na bino ngwana Nzambe abokas basa Pambola bino mwana nga blessing Nzamba zana yo pe bino bay banso yo voilà na ciel ouvert bon connaît ko tala ba émission ko tala ba émission vous allez édifier Nzamba zanga te ko Pambola bino na kombo na Yesu. Voilà, merci on est là qui patriarche Vincent Makela to yamba qui est na émission ya mokolo na lelo turubi. Moi nanga Dieu merci na Afrique du Sud. Na mba Nzamba Pambola bango. Merci. Voilà, ndenge tolobaki partager émission oyo, partager consommer yango vraiment et les cas émission au botala qui on a partagé tinda yango pa ya batu nyonso balanda émission ba kozala édifier na micro ezala ki yabino pasteur Flamme d'Angola na caméra to moni frère na biso Caleb Makela frère Exaucé Makela na régie finale kuna na moni l'homme valable évangéliste Cédric Makela pe na moni Josué Liwanda Bron na pesi mbote na mama Bénédicte Makela on a dit moulongani ya patriarche Vincent Makela bakisela kaye œuvre d'art ya patriarche Vincent Makela ah maman Bénédicte Makela œuvre d'art moi si na kati ya basi OK moi so apesanga ko pema OK moi so nazala ka sûr na sabna ouf na pema OK Nzamba Pambola na bo kilo abotela ngai moi si kitoko moi si malamu maman Marcelo merci maman Marcelo Nzamba Pambola peso bomo imolai na leki na ye moi si nanga ya leki
Kapi Mondele Kapinga Mondele Nzamba pambola ye na bana ngani so famille Nzamba pambola bang. Voilà, Maman Bénédicte Libanga na oya chocolat yango wana oyo tuti ko boaka yo na apesi mbote na maître Jules le Consolata, maître Daniel Tumba, maître Idi Amine, mon avocat Kambeze na apesi mbote na héritier Kasongo mokonza Bruxelles. Je salue mon bière en direct à Paris, Mayatomo Mayamoto mobali ya Mama Tita na Paris nzamba mona bino na apesi mbote na couple Ziguratoko Depsimbimba na Bruxelles. Azimouta le papa Dubaï toujours na Bruxelles na pesi mbote na José Nzita de Bruxelles Nzambe Amona Bino na pesi mbote na association Plan Mofgade. Je suis né pour partager. On a zomona maman nanou na Niangara na Kimbangu isa association moko ya munene nzamba pambola ba initiative ya malamu nenge okabaka ozo partager ozo sunga ba orphelin nzambe amona yo na pesi mbote na Fabrice Kimpala na pesi mbote na Vinciane Kouke fi ya question et je salue honorable Ale Kouke na pesi mbote na bana nyonso ya Vallée de Bereka. Bana nyonso ya Les Rochers Sali na pesi mbote na Serre de Vindo Sambo na pesi mbote na bana nyonso ya Maison de Prière de Solution na Osuksaka Libanga oyo na pesi mbote na Pasteur Tetenda ya Lisa Kitata officiel Betty Kitata Charles. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga bina ye. Ciel ouvert,